Chers amis téléspectateurs, Balandianga Wabino Guy Laurent Lobé, la autre m'a dit analyste spirituel. Merci na opportunité bozui ya kolanda biso isumoko mwalelo. Et topesi bino mbote bisika bozali ba union so bako disposer batana bango pona kolanda émission les analyses spirituelles. Batata ba maman. Ndenge to ba yango les nyonso émission les analyses, to sala yango na sentiment te na plaisanterie. To sala yango po ete yo sepela te kasi to sala yango po ete to sepesa tata Nzambe. Nzambe soki asepeli o Nzambe abongisela kinga na yo nde to kozwa yango. Batata ba maman, to kuta na bino lisusu une fois de plus. Na zela ya ba émission les analyses spirituelles. La fois passée to sala ki ba émission sujet ezala ki défilé ezali mabinate. Émission na biso etalemaki presque partout bato bakomeli biso. Ba oyo basali ba critique négative. Toyambi yango tolobi merci tout d'abord na opportunité oyo bolakisa ki pona kozwa tana bino ya kolanda émission les analyses spirituelles pour parvenir pour porter biso ba critique négative. Toyambi yango mais eloko tokosenga na bino par rapport ya ba critique négative bofongola matoi na bino ya bonzambe miso na bino ya bonzambe po ete bolanda biso parce que émission les analyses spirituelles, tout ça là yango pour découvrir les vraies volontés ya tata Nzambe pour être tout ça la makambu selon volonté ya Nzambe pour être on Nzambe abongisela ki biso tokoka kozwa yango et bayepe balanda ki ba émission na biso oyo bakomela ki biso basali biso ba message ba bengi biso sur sens moko positif pour na ko encourager biso pe pour na encourager biso pour na opesa biso ba conseil par rapport à orientation ndenge ni to ki ko bongisa lolenge ya kosalela musala to lobi merci na ba conseil na bino merci na ba critique na bino positif et bon continuer kolanda biso bon continuer opesa biso ba conseil na bino ba commentaire na bino e kosunga biso de façon que to bongisa musala oyo tozali kosala ya les analyses spirituelles batata ba maman. Lelo tozali na mambo epele ya koloba te. Tolingaki juste totuna ba question par rapport ya ba sujet oyo to débordage ba sujet oyo to abordaki la fois passée. Ndenge tolobaki défilé ezali mabina te, série ya défilé ezali mabina te ezali ko continuer. Semaine prochaine tokosala émission tokolobela sur défilé ezali mabina te par rapport ya ba défilé oyo tozali ko constater surtout na ba mariage tango tozali na mariage na église ezala obali muto yazali kimbangiste ezala obali non kimbangiste discipline spirituelle nini oyo biso ba kimbangiste tokoki kozala na yango pendant ba cérémonie ya mariage ezala na sacrement ezala na fête wana ezali émission oyo tolaki bino ezali koya semaine prochaine mais tokosenga na bino soki ba suggestion ezali ba critique ezali ba initiative ezali ya orienter musala oyo bokomela biso toujours na ba email na biso ou bien na ba numéro na biso ya WhatsApp oyo ezali ko circuler de façon que to bongisa musala ba question na biso ezali boye ndenge to uti koloba tozali ka na ba question oyo tozali ko poser par rapport ya ba émission to sala ki la fois passée tobela ki défilé ezali mabina te yo muto zwa ki temps ya kolanda biso yo muto zwa ki temps ya ko critiquer biso yo pe muto zwa ki temps ya ko commenter na kati na ba émission oyo to sala ki à la fois passé défilé ezali mabina te totindeli yo question oyo mituna yango yo moko na kati ya mutema na yo et mi pesa pe réponse yo moko na kati ya mutema na yo. Papa bayebi biso défilé ezali mabina te papa bayebi biso biso bakimbangiste tokobina kate ezali maloba ya papa ezali maloba ya ngai te ezali pe maloba ya na yo te ezali maloba ya papa motuna na biso ezali boye tango papa balobi biso bakimbangiste tobina kate etikali mobeko tango bozali ko défilé bamisusu bazali kobina bamisusu bazali kobina te yo oyo obinaka pona nini e baye bazali kobina te bango pe bazali kobina te pona nini wana ezali motuna oyo yo na ngai il faut tomituna na kati na mitema na bino na mitema na biso ngai nabinaka pona nini les mêmes musiques oyo ezali kobeta bato misusu bazali ko défiler normal pona nini bango bazali ko défiler normal
eyano ekouta na kati na mitema na bino. Le même musique ezali kobeta bato misusu bazali ko défiler, bazali ko bina, bazali ko denda, bazali ko sala makambo ndenge na ndenge. Motuna ezongeli pe bino. Pona nini biso tozali ko bina? Tandis que papa baloba biso bakimbangiste tobina kate. Motuna ezongeli se bobele na kati na mitema na bino. Batata ba maman. Lelo tokokende na bino musika te. Lelo tolingaki topesa bino explication ya terme oyo papa Simon Kimbangu Kiangani autaki koyebisa biso mikolo mileki. Toyebi ete émission des analyses spirituelles tosalaka yango na base ya ba message ya ba papa banzembo na biso pe mibeko oyo ekotambwisaka lingomba na biso. Nama ye papa yebisaki biso dimanche oyo utaki koleka ou bien mikolo miye uti koleka. Papa lobi na biso mabe eleki mingi na kati na lingomba. Mabe eleki mingi na kati na lingomba. Alobaki yango ouvertement abombaki te. Ce qui veut dire nzambe soki alobi elakisi ete likambo wana soki ezalaki ya mabe esepelisi ete ou bien grandeur ou pourcentage ya maye oyo ye a constaté ete ezali mabe eleki ebele yango epousse ye ayebisa biso ete mabe eleki mingi na kati na lingomba. Batata ba maman, papa ayebisi biso na laiswa na kimona meso tolingi nini. Biso pe totuni yo motuna oyo papa atunaki biso. Na laiswa na kimona meso yo na ngai tolingi nini. Mais avant opona laiswa, avant pe opona kimona meso, il faut ozala na connaissance ya koyeba laiswa ezali nini, kimona meso pe ezali nini. Biso tozali ba analyste spirituel, nde tolingi to memela bino juste explication oyo ezali kolakisa biso kimona meso koki kozala nini. Papa ye moko pe explikaki alobi kimona meso ezali mutuna misala na ye oyo asalaka tango ekoki tobima na polele. Lolenge oyo yo kobimela na polele nde okoyeba te. Ezali moko ya ba utile ya fonctionnement oyo biso tozali kosalela na kati ya émission les analyses spirituelles ou bien na kati ya chaîne na biso oyo tobengi Africa 21 TV. Batata ba maman, kimona meso ezali tout simplement oyo papa Simon Kimbangu ya 1921, papa Simon Kimbangu ya Liputa asalaki na mboka oyo tobengi yango Kimiala. Biso nyonso tozali ba kimbangiste toyebi histoire ya Kimiala. Kimiala ezali wenze ya bandoki, wenze ya batu oyo bazalaki batu na soloka. Tangu papa Simon Kimbangu abandi mosala ya koteya, amoni ete a constaté yango na miso ya molimo ete sika moko boye bandoki bakindaka kosangana baza kosala makambo oyo elongo bani te mpona kobloke mosala oyo ye ayaki na yango. Ateyaki, alakisi bango posa ya Nzambe, alakisi bango nini oyo Nzambe azali na posa po ete bango basala mokolo na suka bakoka kobikisama. Kasi bato ena bakangamaki juste na mabe oyo bango bazalaki kosala. Nde mokolo yango tango ekokaki, papa Simon Kimbangu akendeki ko visiter bango na mboka oyo tobengi yango Kimiala. E kuna nde amonaki mutu na misala na ye ya mabe. Baye bazalaki bandoki na maseke, akutaki bango na lolenge na bango. Baye pe bazalaki kote ya likolo mutu, kote ya senyama. Lolenge nyonso oyo mutu asalelaka mosala na ye na ndenge ya molili, amonanaki polele mokolo wana ya Kimiala. Batata ba mama. Et papa Simon Kimbangu Kiangani pe aye ko constater ete mabe eleki yango apesi biso avertissement pona koyebisa biso ete tango ekoki oyo mutu na mutu il faut amonana na mabe na ye, c'est-à-dire deuxième Kimiala elingi emonana. Batata ba mama, lolenge tozali koteya ezali juste pona kopesa na mayele po ete tosepela mokolo na suka na programme oyo Nzambe abongiseli biso.
Et yo na ngai soki tolingi kobongwana te toyeba yango ete deuxième kimiala oyo papa Simon Kimbangu a promettre biso, papa Simon Kimbangu kenganya promettre biso babengi yango kimona meso. Ezali tout simplement maye masalemaki na tango ya papa Simon Kimbangu ya 21 na mboka ya kimiala yango pe tata Simon Kimbangu kengani alingi kolakisa yango biso mokoma lelo. Yo oyo kangami na mabe na kati na lingomba continue mabe na yo. Mais yeba yango ete kimiala to kimona meso ezali na nzela. Mabe na yo ekobima na polele et yo na ngai esika tozali toko tirer leçon par rapport ya mai tata Simon Kimbangu ateya kibiso. Toko salela yango commentaire mingi te parce que ezali clair. Oyo tokoki koloba ezali ete deuxième kimiala ezali na nzela. Tata mama bongisa bizaleli na yo. Tata mama bongisa esaleli na yo ya mosala. Tata mama bongisa pe ekateli na yo ya makambo na kati na lingomba po ete omona na polele ete ozali mwana na Nzambe et omona na polele te ete ozali mwana na Satana. Voilà batata ba mama oyo tolingaki kolakisa bino na oyo etali maloba ya papa Simon Kimbangu kiangani oyo alobaki la fois passée ete na kimona meso na laiswa bolingi nini nde tokutani na bino très prochainement na ba émission mususu ko tokobongisela bino.